Nathan obino bo perdre pour non se la baby ba vidéo pour no yo lobaka mabe pour na baby pour no yo tonga ka to pour no yo lobaka pour bomoni baby asali vidéo na ya obina pour bomoni baby asali ba délire na e nesika obo perdre baby ana na kamba na minute otolo babenga na uti na live ya baby ana na kamba aza bien très kitoko. Baby ana kamba a bien. Mais tout le monde a battu belé ba loba à propos ya vidéo au baby a salaki. Battu belé ba fingi baby na ba commentaire. Battu belé ba o critiquer ye. Mais tout bossa na ke eza challenge o mutu nyonso salara challenge na TikTok. Mutu nyonso azaka libre o sala challenge na TikTok. Mais tu remarqué, ce que baby a sali challenge boya bo balolong na bandenge na bino. La pe moi na batu. Et ça la bien te. Challenge o mutu nyo sa sali yango. To moni ba vidéo mutu nyo sa sali vidéo na challenge o. Mais asa la ba délire na ye, asa ba challenge na ye, ba délire na ye. Mutu nyosa zala soka vanjelo kosa les ata comme kota na ba challenge ya TikTok comme ça ni mo ba délire mais surtout ceux qui muto na pédicure. Surtout ceux qui muto na kimia. Mais pourquoi esengwa baby bolinga bozwango boko misonka na mawa bolinga bo bongo lesengone na mawa et elle a vraiment kitoko te. Mutu na mutu à la libre au la vie na ye. Bande konga loba toujours bon mon avis otomenaka mutu na mutu a libre sa la vie na e ndenge yo a libre sa la vie na ndenga na libre sa la vie na ndepe baby donjo a libre sa la vie na e a libre ezaka te polinga baby donjo fo mona e kaka na entourage ya ba comédien pour kolinga e isa bongo te bande ona bo limbisi na koti ba mona ben oloba na pesa tambo tete. Comment on a ba commentaire, comment on a batunde ba lobeli baby donjwa, comment on a batunde ba fingi, comment on a batumsunde ba zo traité liboma, et ça linga pasi. Et ça linga pasi na motema, et ça linga pasi. Na ucho kota na monye na live ana kamba na mi lobinga moko o. Me batu ba yo finga moi si ndenge ni. Liboma ngo ba maboma bazala na ba fulu, ba maboma bazala na hôpital. Mutu pena ye moka pelisi caméra na ye po sala ba challenge na ye po sala ba délire na ye après liko nongo bobenge liboma. Franchement peuple congolais toi mitema mabe makasi bando nanga mbote sika nyonso boza mbote na batu nyonso obulinga Irsil Botelo TV mbote na bandeko mama bandeko papa bayaya baleki bakulutu biso nyonso en tout cas mbote na biso esika nyonso tozali. Irsil Botelo TV aloba mingi soki ezambala no ya liboso okoti na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. O monika place ba komi subscribe wana na anglais ba koma boy o s'abonner, o aimer, o commenter, o partager et ça malamu mingi. Et en français pe ba komaka abonner donc o s'abonner place wana o fini cloche à notification o activer yango pour que prochainement tant Irsil Botelo TV a o tiamba moko ba émission na ye et comme là directement et si ka nyonso o okozala. Bande onanga wana mutu yonsa yebi de na chaîne na biso tolobaka bonjour bonsoir po yango dépenda kaka na ero kolanda Irsil Botelo TV tokoyi ateto yo loba na bino ka bonjour po to ebite na er ni bolanda biso alors toloba toujours bonjour bonsoir et dépenda na er nyonso o kolanda biso. Baby donjwa a fi de chance, baby donjwa a fi ya promesse, baby donjwa aza mwane laka, baby donjwa aza na ba kombo nyonso o toko ko benga na minute o. Atika théâtre te po ba benga na monde théâtre. Mais atika théâtre po eza o ya zwa ke pa nzambe na ye. Eza recommandation o ya zue pa nzambe na ye. Eza recommandation o baby a zue pa papa. Ki atika théâtre asala no musala nzambe. Azala son entourage abata théâtre te.
pour bata théâtre balinga baby te. Si 100% bata théâtre azaki peut-être na 70% ya bato balinga qui était. Biso nyonso toyaka awa, biso nyonso toyaka olobela wa baby liboma. Baby abeli liboma. Botala baby liboma. Mais baby azala liboma te. Bango moko bano basambela na l'église na bango. Batu mingi balinga yete. Pourquoi? Pour étoile au baby azala nango et déranger batu. Étoile o yaza nango yango nde déranger batu. Comment batu nyonso bokoi na mutu moko? Comment batu nyonso bokoza la contre mutu moko? Baby a coach ba vidéo na TikTok ne presque chaque jour. Si comme muta liboma, o bolo ba ke baby liboma, baby liboma, liboma ezongi, liboma kenda ke zongi po bomonya bimi. Si ko pona ba vidéo mususu a kota, na wana nde liboma ezate, to na wana nde liboma ezoyate. Ba commentaire eleke belé, si tu es ko poussé à répondre. Et à la vidéo mon otie la bino a baby à répondre. Mambande onanga ngana na ba délire mona salara so na bina bando tie la bino ba vidéo nanga ona mibinya kabina kanga mona tie ba nzembo nanga bati so ke na page nanga na TikTok au mona ba délire nanga o reconnaître ngate o lo ba vraiment te moi so za liboma o reconnaître ngate mutura mtala na ba délire na ye ya na vie il faut zalaka mutu esengo kolinga teka ozala mutu mawa. Na vie, il faut qu'on a mutu esengo. Pesa ke sengo na vie. Et ça très important. Kolingaka ko pesa mawate. Ya ko pesa ming mawate. Ya la bien te. Pesa ke sengo. Mi pesa ke sengo. Mi pesa sengo na vie. Et c'est important ma casse. Et ana batu musu bazala na ta esengo. Avant de naye moko esengo mo elia bandi ko bina na on vit qu'une seule fois ya. Et ana batu musu bakanga kanda pendant tamulaite. Batu bele ba bina challenge o. Menga na challenge Nathalie challenge o ya ndenge nyoko yuko répondre banguna na yo balobaki o kota na 2023 na 2024 te. Nzembo no baba anesili nzembo wana mutu nyosa sali soko ke place challenge nzembo wana o mona ke batu tu babini. Boyoki la mona batumawa. Aleka na émission. Mbali bosonga na mona baby donja tomboka loba. Po batu bayaka. Po toyaka tolobaka ke non. Baby donja liboma. Tandis que biso toya loba baby liboma. Baby ana kamba na mama bango. Tango biso toya loba baby liboma. Tandis que ye kuna na kamba. Ana mama bango. Et to mona retour na ye ndenga yaka na internet ya lobaka me bato bele babimisaka eno liboma baby obomona ajuaka kitoko ngana uti olobango dernièrement awa na théâtre Belleville na uti ko lobango théâtre mama biso Belleville uti ko sila oyo nani grâce azaki mwasi ya Kenny. Ya mobile ya Kenny pardon oh grâce à zaki mobile ya Kenny oh Kenya zaki mwana mama ni me Kenya bando ye bolamba te tozala totala TV na ndaku na bana tolobi yango sko place a boye grâce tango azwa deuxième femme ngo sko akezwa sko baby sko totia baby na Kenny bando swana tolobaki yango ana ba rôle musu baby on manquer biso na scène ana ba rôle musu otalo lobi te moi ça zo manquer biso pour ajouer kitoko. Même na chaîne na ye moko baby a kota ba théâtre auto yebi ba o batala mwana li baby te kota na baby donjwa kende na donjwa TV kota donjwa TV ke luka théâtre mwana li baby otala ke luka ba théâtre nyonso o baby asala metango mwana batalobi te na zonga sima après love story baby azwaki décision zonga sima tanga lobi te na zonga sima na zongela nzela nzambe mutamta na ndenge na ye
mutamtana ndenge na ye mutamtana nzambe na asambelaka mutamtana ndenge na alukela nzambe ye toluka nzambe biso nyonso ndenge moko te mutu nyonso ana ndenge na luka nzambe mutu nyonso ana ndenge na ye bebi ana bandenge na ye oluka nzambe alo bandenge na ye esengi ke azonga na makolo ya nzambe asala live o biso nyonso toyoka apesa aloba ndenge ya botama aloba don o nzambe atiaka kati na ye ayaka ozonga nsima ntango azwaka mamba teatre atie na mutu ntango azwaka bamakambo mosusu atiaka na mutu ezongisa ye nsima alors turo alingi alanda badirectif nyonso o papa azopesa ye alingi alanda badirectif ya nzambe alinga saela na ye nanu nzambe atie na teatre mopanzi eza ndenge na ye ntango bebi abanda osala teatre mutu moko takenda akokanga bebi na makasi ke bebi donjo abanda lelo banda osala teatre mutu akangaki na makasi te soki mpe lelo aye atiki ne teatre mutu mpo akanga ye na makasi aza te mutu aforce aza te aza libre bino bobenga ye liboma ti bebi liboma ye bebi boye soki basaki liboma ngo bolinga su te botomboka lisusu bodeklare lisusu non bosiporta ngo boloba deja ke bebi azalaka liboma alors soki aye abini na telefone abini na tv abini na tiktok bosiporta ngo mutu aliboso abadima bina na tiktok eza bebi te eya na bato ebele baoya na tiktok kutu misu baoya osala balive ofinga bato bawana bolobela yango te bato ebele baobebisa baedikation ya bato na tiktok bato ebele baoboma baedikation ya bato mona mutu mosusu aosala balive kofinga bazobebisa baedikation ya bana na biso na tiktok bawana bacommentaire ya mabe ezalaka te me mutu azwa bacommentaire azwa video na ye atia asali badelire na ye boya bocommante combien de personnes oyo bakommentele bebi mabe na bavideo wana combien de personnes oke confirmer liboma na video o mutanga nyosa la délire na ye mais yo ke yo koti o confirmer ba vi na bino bane balandela ngo e na batu musu basala bango wana azana ba faux compte ata 50 fois po bakenda ko commenter ka mabe na ba video ya batu tozo mona ngo même na ba youtuber e na batu musu ayebi na yo ayebi yo très bien msupe kuta benga ka obo solo laka mais ana ba faux compte moko pour que ka déstabiliser yo ana ba faux compte moko créer ngo iniki maka po ya ko commentaire ko finga et ana ba te belé ba bata ba genre wana ba ebele boza ebele bata ba genre wana yaya au 2024 chacun fait sa vie Sens-toi à l'aise. Ça la vie na ololenge longo bani. Mutu moko mutamto sa la vie na ye. Mutalesa mngalo ba toujours mutalesa mutu ala te. To lesa na te, to lata na te, to yeba ni pete. Mais bozwa quand même temps yo kota na ba video ya batu okocho bandi ko commento bandi ko finga mais so moni mutono sepela na ete asali eloko mo o yo kuto linga pe lisute o linga pe mutona te loko ya sali o linga ngote ya beta karape pula mapapa leka eza très important et ana batu musuba ba merita ma finga te et ça la passe. Et ça la passe. So baby aya bini boy, bo fingie. Et bo di kilo ba charge to lo bani moi so o asali video baza banyama yo. Ndenga bina kana TikTok to lo bani. Na TikTok kana ana bato ebele. O ba bina ka pena ya ko bina o senti pena zo bina. Ba comédien nyonso ba bina kate. Ba Naomi Ngolela. Naomi Ngolela pa bina na TikTok na ye. Naomi Ngolela boko tan TikTok Naomi Ngolela bo mona Naomi Ngolela ndenga bina na TikTok na ye. Alors ba comédien nyonso ba bina. Eza ba challenge o biso nyonso to bina ka. Mutu nyonso ana batana ya ba délire. E ana mutu msu ba délire na elekela ye na omela ba masanga meli masanga wana ya monika sa ba délire.
Et ana batu musu pe ba délire lekelaka ya meli na ye soki ba shimboki ya monika sali ba délire. Et ape na mutu musu ba délire atie ba musique ya ba Fali, ba Ferré, ba Kofi ya bini. Wana ya lobi yes délire lekele malamu. Mais et ape na batu musu ba délire ba salaka tiene TikTok azo bina na ye. Toza na vie ya. Botika muninga za bomoi. Akoti 2024 na kimia. Boyebi bitumba nini o bebi akuta nini na ngote. Boyebi bitumba nini akuta na ngote. L'autant to koti 2024. Mwana batasali challenge pona koloba na bato balobaka okota na 2000. Bolandino ata kombo, bolandino ata maloba ni ba oloba na challenge wana te. Mais directement boanji ko commenter, boanji ko loba. Bolanda ta maloba, mwana batalobi bien. Na maloba balobi ke ane sili. Biso nyos to kufite maboko likolo. Atomboli pe maboko azo yemba. Azo bina na ba jaloux ba kufa na soni. Sko soki muta kufisi ba jaloux ne na soni. Yo lobo yo commento c'est que yonde jaloux. C'est que biyonde ba jaloux. Biyonde ba jaloux. Tina ba page na ba Facebook to mo na ba commenter. Na yo kota na page mo na Facebook oh liboma bebe sili bien teta makamba osala. Do bato nyonso basala ba challenge basala maboma te. Comme baby asali challenge a liboma. Bande ko baby aza bien donc aza en bonne santé, aza kitoko, aza en forme, santé na ye eza bien na minito to lo baboye baby na kamba. A soko otie tembe kota na TikTok na ye o mona ke baby ana live na ebite soka silicite to silicite o mona ke baby ana live azana nkamba na minute oyo baby akoma préféré na mingi kamba aibi ke aoke luka nzambe lobiko ezali kuna nde lobiko ezali luka nzambe vie eza mulai moi so ana parcours a mulai bandero nanga botika ko baby sa motema ezara bien te ana parcours le baby a mwana muki a mukolo te a mwana muki parcours na eza mulai fwa bala fwa bota fwa sala foyer na ye ana parcours mulai avenir eza no mulai ndenga zana tia bala ka fwa sala foyer na ye fwa sala libota na ye. Botika via mwana batu. Botika via mwana batamike. Misu bazana mikolo. Banda bo vandela via baby. Banda bo vandela via mwana. Na koma oyoka na mawa. Baby alaka simple. Baby alaka simple. Na koma oyoka mawa. Bo vandela via mwana batu. Bovande la vie mwana batu. Ndeti na monda bata théâtre be bazala su na monda bata théâtre te. Mais zati lo na ba comédie o ba vande la vie na e bazali o ba lobaka. Eza kitoko te. Mutu na mta se respecter na kwene. So yo monike eza batu musu ba oloba nga pe na ko bina boete. So yo monike o sa no challenge te o bina na o te tika biso batu to bina ngoto bina na biso. Ponga na omi tunaka après vidéo oyo baby akotia ba vidéo mususu après vidéo oyo ana ba vidéo musu akotia ki siko na ba vidéo wana o akotia ki wana libome ezaki nango te donc libome yeka après libome yaki avant donc après libome si nango congolais moto bandobeta mamba batukara o ezata 2024 nde onanga zota conscience ozota décision que na 2024 on obeta mamba batukara et salo bien fort so ka décision que na 2024 o pena bandobeta makamba batukara et salo bien fort et ana batumusu basala bonka pona ofinga basala baonka pona ofinga to o tsapena osali ndeti boy ana osala émission boy na oloba na otsa na TV mais ezana bato boy ofinga nga to changer mutu muso omona ka vie na we eza freiner omona ka vie na we bongara te oyeba te pourquoi vie na eza freiner. Ofinga batu trop. Oyebi combien de mitema batu o yozo kisaka.
oyebi combien moto azwi temps na ye osala video na ye azwi temps akoti na tiktok ya ye moko telefone oyo asalelaki ya ye moko likolo nango mega mpe oyo asaleli ya ye moko asengi yo mega te adefi yo mega te elamba alati ya ye moko asali video ya ye libuma oyo ya bini ya ye moko makino akatikati na nzoto na ye moko me likolo nango boye kofinga esala pasi donc bebi amemaka ngambu mpo azalaka comédien bebi amemaka ngambu mpo aza star mpo azalaki comédienne amemeke ngambu mpo aza muta maboke ngambo na nyonso yango bobemisi mwana bato botika mwana bato osala vi na ye botika mwana bato ntongo bofinge ya ogumba mabolongo kuna asie siko boimagine yo mutu ofingi bebi na miniti o m so oza na bar ofingi bebi na miniti o m so oza na bar na miniti o m so oza soki esika mobwe me bebi ye aza na kamba mabolongo na se nzambe akokisa baposa motema na ye aza na kamba mabolongo na se mpo na oluka nzambe mpo babi nzambe balukaka ye aye asali challenge abini na ye boyebi relation na ye na nzambe te mpo eza na bandeko mosusu ya kimbangisa balobaka oyokisi nzambe soni yaya bino misu bosala bamabe ebele botika komibima basantu bobima basantu te yaya so batiaka bakamera nzambe ka nde mutu atiaka nzambe nde atalaka bavi na biso so ezalaki ke oyo nzambe abimisa bakamera batala mutu nyonso na vi na ye omonaka MC ya yo ya mabe makasi koleka na ya bebi totika asambusa bakimbangiste ndeti na ndeni bato asambusi ndeti na ndeni bebi asambusa bakimbangiste ndeti na ndeni bakimbangiste lelo obotonda mitema mabe obotonda batala boluka mutu azala ne bomoni bebi azala hypocrite te nasepelaka na mwa po azalaka ne hypocrite te azalaka hypocrite te epi alinga te baloba bomonde na olobela bebi boye abenga oloba alinga te balobela ye alinga te bomona ya oloba soki okoma na commentaire kasepeli talinga te balobela ye azalaka hypocrite te azalaka hypocrite te abini na ye bakimbangiste boni bosala mabe bakimbangiste boni bosaki ndumba bobatama babini ne bosala yango ya batama bozala bien muninga kuta bini na yeboye na TV abomine mutu te asali mpe lisumu te eza nango danse abomi mutu te me eza pasi bandeko na nga moko tozalaka te soki ozwi vi ya mutu bato bokoma ojuge bato na komprenaka te pourkui bato bokoma ojuge bato bomona comédien atie foto na ye oye ofingi na yo mona foto ya Jita na Bellevue Kandi me mona mutu mwa ya komata fingi mwa liboma wa mutu esala te bato baplibie foto na bango mutu ofinga otelema même pas na Bellevue Kandi otelema même pas na Jita même pas na madame Jita otelema te me mutu moko aleki ayene kaka afingi olekaka omoni foto ofingi bomona isi peshenga tie foto ofingi finalement boza na mentalité nini esala kitoko te esala kitoko ata mokie te tobeta mamba batu kara bobenga bebi liboma so akoti na fulu tanke bebi aza na fulu te bobenga mwana batu liboma te pe okota ngo te ana tana yo oluka nzambe ana tana ye oluka nzambe alors totika mwana bato eza malamu mingi ndeko nanga yo oyaka na ba publication bato pona oya ko commenter ko finga yaya mukokanda nzambe ekitelo o regretter na vinyo mobimba yo ozwana okaka ozwana o musala yo kotaka na ba video ya batu pona kaka kofinga pona kaka mukokanda nzambe kitolo yaya oko regretter vino makasi yana bato ebele babombama na ba faux compte koya ofinga biso mais un jour
un jour eoyebana nango kaka eoyebana nango. En tout cas, merci beaucoup na bato bolanda Irsi Boteola TV. Balova shuba bato nyonso bolinga baby donjwa. O pe bokomele nga po botuna ngai. En tout cas, baby azana e kitoko, azana e kimia. Baby ana e kimia, ana e bien kaka ndenge bomo na e. Ana e bien na minute oyo, baby ana kamba. Don na minute okuta ana live, na ebite so live esili tote, ana kamba na minute na uti pa na live na ya vana bande émission o na uti na live na ana kamba. Baby donjo a bien, baby donjo a maladité, alors boza na bino kimia, azana e bien, aza bien. Ozana posa baby komela même na TikTok na e kota na TikTok na e komela e okozwaye, azana e bien, santé na e eza bien, santé e déranger ete. Azape liboma tendenge batu bazolo bake liboma ezongi liboma ezala kite sko liboma ezala kite ozonga ndeni po yango ezala kite alors liboma ezala kite moepe eya ezate azana e vraiment kitoko azana e bien bokitsa mutema balova shunyo so bokitsa mutema ya bino baby donja obolingaka azana e kitoko makasi. Alors bandeko na nga merci mingi na bato nyoso bolanda Irsi Boteola TV. Merci na bandako na bino, merci partout au bozali, boza ebele au bolingara ya bino Irsi Boteola TV. En tout cas boza vraiment ebele au bolingara biso oyope biso tolingara mingi. Alors bandeko na nga soki eza mbalano ya liboso otombe na Irsi Boteola TV ka ndenga na ebisaka bino na système a bien au s'abonner, au commenter, au liker, au partager be émission na biso nzambalola ako Pambolayo. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tango s'abonner, fina cloche à notification. Aimez vidéo ou fini cloche à notification pour que prochainement Tango Irsi Boteola TV azo koti sa ba émission na ye e ko komela yo directement et si ka nyonso oyo yo oko zala. Alors na système moko ya bien et si ka nyonso ozali yo olinga Irsi Boteola TV partager émission na biso pona kopanza sango ke baby donjwa azana ye na santé ya malamu. Partager émission na biso pona kolakisa na batu ke baby donjwa azana ye maladité azana ye malamu santé na ye eza bien makambu nyonso eza nango bien. Ezaka babiloba loba bato balingaka koloba bato balingaka bamona bango batiaki maloba baloba ki bango nde baluki ka ba problème baya koloba mais baby donjo santé na ye eza bien aza maladité pe akozala maladité. Wana tokutana la prochaine occasion soki yeso azongi te bye.